soki si la benga ina pour rôle na Robert Nassali na sali soki pas benga ndeo wa site na sali nde biloko le bena pa ngeza ba théâtre ne tout ça la théâtre ba baza bana groupe Simba majorité na bureau ya Belleville groupe Simba majorité na bureau ya Sila groupe Simba ezala bato baza na bolingwa kati na bato baza na bolingwa mbeko bakoya kopesa na ba conseil ensemble et puis ngala kota na ba polémique na bango te na mona basalo na mona kwa ba sala actualité selon là parce que ba famille natali so d'abord likambo ya mao na zaki informé te donc on a une information le lot je crois information ko tambola même na ba doyen même na ba ancien tant on kaza vivant aza makasi au poussa na pembe na été mais na kama ndoko pour la kufa bande ko basala ba crise on a président na ye on a inani on a camarade na ye na voyageur na ye na zara na ye dans le kuta o comme ça ennemi ndoko bele ba bebisa biloko bat na site bakenda ngana kuta nango ba musu ba yiba biloko bat na site akeya wanga lipe partout ce qu'on s'entend maboko milai on s'entend maboko milai même on lati costume Hollanda gauche droite musu bazana ba éducation mobo okuti kiti il faut vendre bien il faut vendre na maboko kiti ba kolonda musu ba lingara te musu kiti ngana yebi site mona pesa ndeko kiti ya kovanda e koma la mbeto. Nous vous aimons beaucoup, nos internautes, surtout les abonnés des MK et Okani Télévision. Nos salutations à tous les abakouk. Pour ceux qui nous prêtent vraiment leur attention, nous vous saluons, surtout de meilleurs vœux. Les non-abonnés, nous vous demandons d'adhérer à la famille MK et Okani Télévision. Et surtout, Bobo Sanate, qu'on cliquez ici qu'à la notification pour qu'à chaque instant, émission Zokota, beaucoup à cause de notification. N'oubliez pas de commenter, de liker, pourquoi pas aussi de partager. Voilà la 4K et actualité face à la caméra reçoit pour vous l'un des anciens du groupe Chic Choc Loyenge, na kombo ya Robert Kaskito Soda Makasi, ndeto poni mokola lelo, pona ko so la penza na tine tali masolo, parce que to moni depuis la nuit est tombée na ya groupe Chic Choc Loyenge, nde pena bandongwani na internet, donc to yo karabango na makambo bongo te, voilà pourquoi to poni moko ya bango ya bancien to ko raroso la masolango. Kaskito, bon dimanche. Oui, merci Maman Fallon, merci vraiment. Bonne santé. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Meilleur venayo. Hein? Merci, pareillement. Kaskito, bozarasu na groupe Chic Choc Loyengete, pour na kozonga rapena simate na histoire. Moko ya bino aza touché na kombo ya Maogi Voulé, balobi elle est sérieusement malade. Est-ce que vous 8 ans okende komona e? Vraiment nouvelle ango na ziango vraiment kakalelo. Parce que tant qu'on est sur la Chic Choc Loyenge, et tout ça quand même appuyé à Chic Choc Loyenge, et compris Maman Mao qui voulait, et voilà Robert Kaskito. Il est parti à Chic Choc Loyenge puis moi kala, et Robert Kaskito puis basala et Wenge et Zabo Avida, tout ça il voulait quoi. Donc c'est ça. Voilà, bon ça la groupe monté à WhatsApp ya bancien topé ko bengana parce que Maogi Voulé aza moto bino boko tikate hein azaki moko ya comment je peux dire asa maman ya bana na bino ouais tant na lobe maman ya bana to mona maman ko président Jani Fay et ouais. comment yo ko makambo ezo ndongwa na internet olali olamu ke lobi ko apprendre ngo lelo eza ironique ouais na éviter parce que biso toza ba oyo tuna kokota vraiment na ba makamba batute parce que toza ba collègues oui to ko zapper groupe moko mais toza famille différent outil ba communes différents et puis et ba quartiers différents, comprenez ça. Le groupe n'était que 5 sabiso, ndé au sala katoué bana ba comportement ya mutu na mutu. Et ils ont mutu msuta msubo sola ka bomena kata profondeur, oyebité puis bozala rapenza te. Au moins que toza famille, toza ba collègues makambo izo le kana ebité peut-être na koyo kaipa na yo, mais koyeba ke ndeko mao a beli na yo ki en lelo, na yo ki vraiment lelo. Parce que yo ebikar surtout coûter na ma tournage ndé au sala que peut-être vous allez info surtout coutanité le bas que tous quelque part nan de comment rappeler cette information tous a un groupe moko ya ancien ya Chic Choc Loyenge na nouvelle Loyenge au moment tous ba matanga ta ko perdre commando mototé de à partir tout ça qui groupe en na bande ko bazana poto directeur Papi Moussoui et à Firenze les parfums de bonne odeur Jani Fay Ninkoi donc voilà quoi bande ko nyoso ba ina poto
et na biso ba etozana Kinshasa to sola et puis to continuer na groupe ango tango papa Moselo akufaki pe lisusu to continuer ki lisusu na ba programme ango o tozaki na kati ya groupe bandeko belé donc voilà tozaki vraiment belé nombreux ba o bazana poto no bazana Kinshasa mais après na yango en tout cas groupe wana ezaki sauté. Mais qu'est-ce to lelo yo oza parmi bato ko to ko yebande nouvelle ya Maogi vous le prena yo parce que to bande ko mona presque na ba tournage nyonso mawa bande ko kende abande ko sélectionner ozaki mutu na ye. Comment yo ko yebate kende ko no aza malade ata coup de fil au bengande ko na ote. C'est ça dans zolo baké je ne suis pas informé dans une information lelo. Mawa bande ko benga ngai eza ko benga so mutaza na posa no tam susu parce que ngana sala agence site. Ça dit nde bat tourner tant soit tourner na ba site moko Robert asala befort ya ko site tout commune pour permettre bande ko mususu à tourner na Kasavubu, à tourner na Mancampagne, à tourner na Montfleury, à tourner na Limba Salongo, à tourner na Beaumarchais, Gombe, voilà Kitambo, Bondal, c'est ça. Tam so bengai pour na film na tourner sili. Tam so bengai pour na site. A benga aussi et sili. Mais tam so na makamsu za benga ngapete. C'est ça. Et ngape so na za informé na likamo songo na benga ye, mais so na za informé te na bengende na yebandeni. Et mon vivant, bolingo yango tozolo bela parce que tant wa benga ko déjà na basi tout et tout consort soit bengo na musala to ko yeba rapé et mo résultat téléphone de ko nga boni oza bien boye bana pe ba santé parce que yango to déplorer ba guerre na internet o ya fingi o ya lobby boye o ya sali boye donc tozo déplorer mambo belé aussi longtemps que bana oyo ba bandeko na bino ba kufi ba tiki ndeti défunt pululu to monaka tango azalaki na bomoi presque bato babwakisaki ye mais tango akei tomoni bato bakomi kobima tozalaki na ye penza master na nga ye penza boye siko tango bobimisa bolingo wana moto akufi pourquoi pas bosala yango tango moto aza vivant au toucher point oyo ngai nalingaka koloba tout moment expliquera bato bacomprendre yango eza na bato baza na bolingo ya kati na bato baza na bolingo ya mbebo ozolanda Nathalie Chaud d'abord le Kamboyamao, n'a pas informé. Donc quand on a une information le lot, je crois information que tant même na doyen même na ancien. Et puis je crois Léon a coûté na ancien que ancien, c'est l'homme à solo privé na biso, il y a chaque chose luenge pour na repérer sa bango information ce qui peut bayebaki, to bayebaki te, bayeba ngo to mekape ko sola, ni to ko sala to mona ndeko to ko sandeni. Alors na lo bakelo ko bandeko belé baza bayenga et puis baza mitema mabe parce que mitema ekeseni. Na moni yango mingi na baliwa bandeko belé tant ndeko aza vivant aza makasi a opusa na pembe na été na moni yango parce que ndeko pulu tanga kufaki ya tozwaki tamula ya ozana ye bandeko belé bazaki te mingi tozaki na ndeko papa Liziba ya Kitambo parce que moment on a chiko azaki ko futela na Mimosa tozali presque chaque jour to retourner ba gag tozali na belé to so le belé ba projet to ko préparer ça to partager belé. Mais je suis quand on regrettait bandeko belé ba côté jaloux ye mapeka ye lolendo ye minene donc mutina mutabimisa ne o ya ko obimisa mnoko na ye baza obengi na ba filmete azali na ba regret na makasi parce que biso to tournaka tant to tourner moi sans fezali mais so ko benga ngate ozo mona ta mususu bandeko mususu misala mususu quelque part ezali mais biso mususu musala yango wana yo robeta masolo mabe onde kwa lobite bandeko mususu ba mesala pe batuna na bango te atie keto moko ya libela bango ba message soka yo ki keto neto benga 12 mais yo na mutuna makolo yebite a bengo te avandi na ye eke penze ke zongi muso mona atunika moto sans tuna yo basé belé biso comme ba réserve makambe belé to kota makambe batu bikota kotate biloba lobate mais na kama ndeko pulula kufa bandeko na basala ba crise onga président na ye onga inani onga camarade na ye na voyageur na ye na zara na ye za lukuta o comme ça ennemi. Je suis pas un ennemi à battre belé à l'occasion de rien. Bazo betele ba forma solo. Nga na vana na okana motema kanda na koma na tel point que o abengi camarade na ya sa mo la Kitambo te na takeye pour comprendre que ozaki munguna na ye mais ngo la kisake yo zaki camarade malamu. Mais na ko tala ke donc comme atanga zaki na Kitambo biso za ba ya Kitambo ezaki na velodrome pour sangwa mabe kindete tika to encadrer c'est-à-dire to batele bandeko encadrement zaki vraiment kitoko sécurité zaki vraiment malamu. Yamabe et les kakite mais na oka motema passe je suis quoi ça ne pas problème à l'équipe quand on de comme ça 5 aide soit disant à la présent abeti batu tina butu après c'est à s'enfanter mais
babeti batolo babimi ebele même na ba organisation nazonga sima na koyoka kanda na koka ko pusana te po na okokate ngabi po ani o lakisa boy zano ka simple na boy ko kota même na organisation wana basala ki esengele ba lakisa bondeko kati ya ndeko na bango atika ki bango polo nzamba zwa lokumu mais wala ki seka pour faire voir bato olinga ki ete ozaki monguna na ye na seka ki bango osa crise ani motema passe oyoka ya nini yo linga ngino ndeko ngote tant tozana no boy ozoza olinga ite à l'occasion de rien oyina Robert Casquito na China film était China rôle na ye o moni ka ko sala o préférer benga mutana ye na China ete ya mona nini asenga biso bambongo na ba site ya na luka ba site on poto sungana sans faut pesanga et sungana ngonga ite ba site ba pio fele pose artiste yo sko teke la bande wono ba artiste ne eza ko teka teza aide sa rombongo non te aide za ro madame non na ko longa c'est la temps na ko longa mbinza na yo lukolo site na lemba na faute de transport na crédit na comprenez ça mais quand tu donnes quelque chose d'encouragement c'est rien les normes et puis attends yem sa yo bande ko bele ba bebisa biloko batna site bakenda ngana kutana ngo ba misu ba yiba biloko batna site akeya wanga ni pe ngaza ndo musa ba comédie bo ami yibi non ezaka partout te so za mutama maboko milai oza maboko milai balembe te bimina munoko na yo yango na tali yo ina ye ba Casquito ba comédie bo ami yibi mama Fanny même na église la nanga bena lobango partout so oza mutama maboko milai oza mutama maboko milai même olati costume so oza mutama maboko milai oza mutama maboko répondre na question même oza pan ngana tali sio attends donc parmi ba comédie na lobi te la nanga bien na tali sio na bi ba comédie ba za miyibi na lobi bien na milieu to sangani même à l'église boza lisanga soki mutama boko milaya zali asa kaka tolobela mambo église te tolobela na lobi na bino na théâtre non na tiango c'est pas na tie en général en général ndeni biso to bien en particulier ya na lobi na yobo na yo moko bimisi yo lobi que asa na tangi komba moyibia Casquito na tangi est-ce que c'est là na biboye place batama boko milaya bazali na tangi kombo te que intela yibi même na ndaku na yo on peut venir ici mais na tangi chenette na soki mutama boko milaya zali ako yiba pe alobe lote yango ambo fait on a tali sur réalité nango ngai to saka musala mutu na mutauti na famille na ye mutu na mutauti na commune na ye mutu na mutaza pe na comportement na ye n'oubliez pas pour la tipane pour la chemise à veste non ça dit ngai non ça les que non et si ka batu pour prochainement tozala propriété kolanda gauche droite misu bazana ba éducation mo boy okuti kiti il faut vendre bien il faut vendre na maboko akiti ba kolonda misu ba lingaka te misu kiti ngana ebi site mo na pesa ndeko kiti ya ko vendre et comment la mbetu ndeko wana somba kit na ye libanda mboka et puis tournage esila mbe babenginga babi papa Robert ndeni nga na pesi bino sika bosaibu ndeni yaye kotala kit na yoki motema pasi ayebi nga priya somba kyango na mbongo bapia kinga na regete na bengi kolo sabi na yebi kutu te nga na yafuta bo film esa sila kina na mbongo te yaya na oka passe na lela banda na fuka mi na obondela mama wana ngabi mama na ngai limbisanga mais nzambe vraiment sunga mama na pesa ki biso esika pe aboyela kinga pe souté mais le bayi nanga en tout cas chaque fois faut bo vérifier ka et puis boye bisa bande ko na baza quand même la manière moi papier mouchoir moi salité pour baza pe na banda kuna bango esika na bango pourquoi ko ya epa ya mutu okuti eza propre yo bebisa okuti ke et pendant on dit matin que au vendre du couleur bakiti muso moneza au mona ngo beauté mais nde basali yango eza vraiment makasi penza te mais bande muso ba bien ngote alors ngana za ke vete ndeko vanda bien ndeko lokote loko même muso baza rappeur orgueilleux muso baza orgueilleuse ngana olanda bonte parce que ngamna yambi bango na ko tia propriété na bongisi alors yango na moi mukie to ya roleka place wana donc soto comprendre de bolela ba site eza pe ba gafo boko metara na bisiko ba pesa rabino pe ba site ba lolenge ya ba comportement na bino ba artiste eza pe malamu ta envers bato ba salisi bino si ba comportement les ara même il y a heure tu peux imaginer que bon tournage 9h 8h mais nandaka ba tumtaluka comme ti ba 19h 20h comprenez ça mutazana bana na e mais ce bozaka parce que flat hein flat eza parce que bo futi mo na bino et air na bino boyimo loin ndako eza batu bazali bana bazali batu batala la télé batu ba lia parce que faut vous en respect à heure oso bo repousser ba jour mususu et ça dépend à vous mais quand vous pouvez batuter boyaki 8h na ndako ba 20h ça dérange mutu musa lobate bo sengi merci mukolo benga habité et papa lingité bino bokati nzoka pona heure moso kebete maman vraiment lingité hein tam so bino ke yamba ba paya eza lolenga oboya Robert a qui cite yango ba bete tam sou 10 tours kutana papa na 8h papa sabimaki yakala papa na après-midi papa zana ba paya
yaka na 20h wana papa ozasa ye oyepe 20h bozizute mais loko oluli esika yango ereservi biso na sala ka bato siko bato wana ba transport ndeko wana opesa ngate mais na bateli yango peut servir batebele mais un peu apesi nga naza mutu na kocha mai na munoko na kocha mega na kocha crédit na zupe transport na zongi za salaire sous basite mususu basite mususu on comprend prévenir batebele na ba commune na bango tam sous baso ba courage ba benga bango ba orgueilleuse akoka solate mais Robert azo basite na commune o mutazali aboti relation ba musu ba bebisa ba relation na nga na sai na ba 20 ans alobi Robert asenga biso ba mbongo atela so ba tarif na otanga kombo te c'est pas important. C'est pas important. Bon, on a des blessures. Tu vois ça? Et là, quand c'est ma camo, ça va na basi. Kene na malembe pardon papa. Kene na malembe. Maman na bengo l'émission de so la papa na nga. Nathalie Sio ke. Babilo musu c'est pas nga Nathalie Sio ba erreur o bande o basala. C'est pas important. Ya ko lobango ke net intel. To komi na suka mbula ata otanga no ba kombo te. Yango to lobi boyi na yo épargner kotanga ba kombo. Ba bebiseli yo ba relation na yo pendant 20 ans. Yango na lobi biso to kanisa matata o ezaka na bandeko basi. Bito yebi ke bino mibali boloba te. Nzoka yo pe kaski toza na ba blessure. Eza matata te. Bongo eza. Non non eza matata te. Bon ba problème. C'est là non non non. Mutu musa ko za problème lobi mabe mais mutu ana lekisi nango. Nga problème na ngezaka même bandeko baza pembe nanga même na ba groupe. So na sina lobby fini. Robert aza mutu abomba makambo te. Robert aza mutu agardani nité. Auto obeta eza histoire, biso saka histoire. Eza histoire mona obeta. Na kokipe ko komango tout chango na scène. Mais ça te que na garder, na za tout na bato sara bien. Ngaza polele, na zo akola soda. Na soda te mena imitaka. Na muta polele. On comprend? Na pena so otangi komo na tangi na kombo. Ndeti nga na banga, so otangi pena ka kombo bana sa et puis oh regretter. Na tanga kombo te la evita. Biso ngade Alexa biso lycée pena bo sanganité. Même yaki na ba réunion belé musika ayebaki. Po mitema mabe ali. Mutu musaka ebeta kombo na ndenga mabe. Bango boy bango po yabima mutu malamu. Biso to moni yango to vivre on a basi mibali. Po place azali ba mone ke mwana mwasi malamu ayoko teka disque moi ayoko loba. Musu musana bango ba reza ba tu basali ba voix sa memi po abima malamu. Siko boza boy point. Oh, eza ba baza bongo biso to ba toto umi na mondo. Beaucoup plus ba to ina ba comportement o ba bimi na YouTube o mondo. Comportement ya mabe bizarre. Ya ba vie pressée ya ko wela ya ki jalousie ya mutema ya ko ina inutilement ya mona mutu apamba biso to yebi ki artiste amukazati ya munena sate lobeza nzambe nzambe mutatele misaka yo pozu mutu kapo mo sans fond mona mutu pamba non concurrence c'est comme tina mamatanga ba koma ko ponana ba matanga. Ah bon? Mais je vous dis la vérité et matanga o mutu ana za na gaz te na ya matanga nete matanga o mutu ana gaz maza collègue bo solo laka bo turunaka toka bola mawa tina ba fête. Biso sala, tu sais que fela mwana badali balandaka. Ba balandanga. Mais est-ce que tu sais batu balandanga bazé belé na problème batu ba kata ba ya ba Ange Maïcha ba qui nani papa Alain bazala ba Trésor Los le sala mon ami personnel ba ndeko belé misu na bosani banani o satandaka te bakoko ya te mais au moins présence na bango parmi les grands. Neti Nicole. Ya Nicole. Maman Nicole et Bakata j'ai sali en passant. Tous avez une dispute moi avec maman ba site hein. Site mo boye a tournaki, a changé qui jour et pertibaki, jour ya tournage jour ya ti. On comprend? Et ça li que côté kuna kolonda ko abo parce que na soka ba contact menda ko zangati. Konda ko pesa pe condition ya ko boya. Parce que le quoi jour ya ti kitanga na pesi po kolonda ko sali boye et pesi mo boulou. Mais tomba jour moi les kana venu ngo amona so diza ba ba tourner. Ngana yebati. Parce que mutazo za bapel ba relation to muta o memi mutu nanda ko mutu musa zui numéro kolonda ko nande na ye na yo tourner ma posani ke yo mutu mema ki wana ayebi ne kolonda ko tali relation te pa lobi n'importe quoi mais ngana yeba ngote mais yo tango luka jour na yo o mono ko Robert Mabe en tout cas maman Nicolas Loba Mabe avec nga aloba ki ko loba na répondant qui était na ba ineka OK merci aloba ki en face non to aloba ki na sima na non na téléphone non na téléphone na nga sali pena ba voix aloba Mabe asilika et chokayo et chokanga aloba mabe wana kana 2023 oh mais oui aloba mabe chokanga mais ya malamu na répondre été même ko musoto to kutana to seka Robert Longa kuna nini Nicole paza mutu akanga ne peka ya agarda ranking to seka na biso normal ta monsieur kuta s'attendait que nenga loba na Robert ta monsieur Robert ko répondre mais ngana okaka passe na za mobile responsable Nicole a répondre nga alobi na nga mabe na Alexa na ngango mais na mona penza na butu na vie morte aya attends na maisha matanga mso ezaki alek na biso mope ya collègue akufaki bazali ko kabula
nazaki na bango en tout cas na sepele makasi na présence na bango na Ange Maïcha maman Nicole Bakata et c'est ça eza mbongo te ndebo réparer qui paye journée non c'est déjà mais est-il que babilo moi les cas qui mettant ayaki salenga akoka pe koboya na pe boani ayaki quand même tozaki to sola pe bien bandeko bazaki ebele papa ma viokele bazalaki siège oxygène azalaki bandeko ebele en tout cas moi bandeko ebele ba kombe koki manga ba mona mabende ti ba mama chocolat bazalaki ba mama Marie-Hélène bazalaki moi batu penza o bazalaki o peta mususu ba yebisinga ba yaki pe na morgue yo yebika ndenge za musu pe ba yaki cimetière na mona kité musu to tika na bango pe batu bandeko ba artiste mingi basangana na fondation to kanisa merci na président JP Massamba et longo na fondation to kanisa bazalaki vraiment ebele ba poso artiste baza belé na ko tanga te surtout ya fondation to kanisa bazalaki ebele ozomona na bandeko baza na poto babengaki ngai ebele ba soutien na bango koko dia nzombo mama na biso na ni bomengo ça dit ma poto ebele babengaki ngape donc voilà balakisaki bolingo wana oketi na ba mariage biso ba l'époque biso sala to ça ba mariage kala moi j'ai 14 ans de mariage et les cas na bantenne na ba théâtre et les cas mais on a fait un effort privé muto asepeli na ndeko na ye atinele mo enveloppe musipe tam so bengaki na ndenge mo privé alekisi on comprend à l'époque bandeko sila yebi liso na zobeta ndeko exil pechanga yebi na ba fatu miracle ça on va faire part on peut ça oui parce que faire part ezaka pas tout le monde ezaba oyo bosolo na bango bien obi ke bokabula kia mais to bandi na bango makala bandeko Zidane moi kala ya YouTube te tango non ba sponsoriste te sponsoriste c'est trop dur hein et ça me soupe na que faire part mais oyebi si obetele lisolo abi aroba na obenga yo ezaka nango ezate que problème salinga groupe ya WhatsApp mobo po ceux qui a tete ba pesa invitation te ngana pesa ba invitation ba pesa nga ba faire part na pesa pe ba faire part ça dit na pona ba oyo na biki nango musute na pesa ba invitation ba ye musupe si place ka lokwa cadeau pe asali azenet ko boka ka mbongo musupe pesa enveloppe mais relation on a si les bandako c'est longtemps tout ça bambiaka voilà à l'époque dans un groupe Saï je salue présent fiston Saï ma finga longtemps na ba exil pechanga déjà na banzonzi ndia to zaka ba c'est des tongo le lotongo zo ka bwana oyo zo mona koto yo exil pechanga kenda na kwa na ye mo ba piken koto aussi la bisalu patika lokola isolé moko Ernest Sokomata na miniature ma finga kasi ki to ça la ndenge nini biloko lo bena paranga za ba théâtre ne to sala théâtre bango baza bana groupe Simba présent Elombe Sukari vient na nga bandundu ponga za balangue belé na Swahili na Chiluba na nini est-ce que vous comprenez ngo majorité na bureau ya Bellevue groupe Simba majorité na bureau ya Sila groupe Simba aussi na moi bandeko mi bali misata libanda ça dit baza famille bakoka kopesa na ba conseil ensemble et puis nga na kota na ba polémique na bango te na mona basalo na mona kwa te ba sala actualité selon nga parce que baza famille nga la koloba mabe ya Bellevue te pe na koloba mabe ya Sila te na cause contre Sila te to na za contre Bellevue non mais bactère ba oya na TV ba déclarer nga na famille libota assumer na ngambo yo kuna binga pe na ngambo merci on a ça intérêt na bango privé ndetinga ba comme ndetinga Robert Casquito so ba benga na rôle nanga ke na tourner parce que lelo na sala créativité ya rôle soda na autre na rôle normal patron garçon responsable na sala tout et na ko créer rôle soda na rôle soda apparemment na rôle soda na za bandage généraux ti na la ta tenue correcte te pété nanga responsable et puis na saka trafic de fiancité trafic nanga na rôle nanga banana beret tina se ngana défendaka armée je suis artiste et comédien qui joue rôle militaire na représentant armée pour na ça armée ndenge zali maloba nini armée zali na armée bat bazo tanga armée bat aussi sa classe armée ba soda bazo tangisa bana ba université bazo balisa ba intelo bazali bazo laksa batu métier la police phare de ces chauffeur na armée zali mécanique ezali menuiserie ezali c'est ça na defandaka armée na mboka na biso et ça rôle nanga na sala kango rôle nanga correct soki eloko na yebite na tunaka naza na batu na tunaka o etali armée ça dit na saka trafic te mais mutako boya na mutema ba bito chaka intel pour Robert aza minene na sala nga ogete na minene te yo mo sali munene na mutema mabe na yo moko
Ce qui si la benga n'a pas rôle dans Robert Nassal. Na sali. Ce pas benga dehors à site. Na sali. Ndenga moko na belle vie. Kandi. Na koya na beti na kei. Nga lingande batu na raso yoki likambo. Bato ba bomba ka makamba lo baka mabe. Tango ba biso ba Robert na yoki mutana yoki likambo atunite boy. Na bia tam seza ndenge na yi. Vie, la vie continue. Toti na ba bande vidéo, ba CD, ba cassette, tout console le za oza YouTube. So yebisanga l'époque on a tam su yezo gagner le loza la kite. Mais attends na yo nzamba zo lokum mais to yinana te to linga bandeko to mona bandeko pamba te eloko ne loko eza toujours na tina lisap moko sokola elongi te yo koma Robert te Robert okoma yo te c'est ça ma BO mingi mingi le kaka yango wana ngai bango nyonso baza famille yango monaka neti biso bana ngandela tozanga ba biloko wana te bopotania wa banani bapotani epela yeko bimisa ba makambo ake azo yebi même pas que ndeko na za malade mao abimisi ke mawa ezani mais quand on gobe te la solo ezani azo ki ba robe azo seli mutu voice boye boye alobi ba makambo koto alobi bijou ya reine abotole chéri nono mobile na ye biloko ezo pela mikolo na internet yangwana bino bana chic choc yango na vandi so na kiti papa Robert merci to ba bino makambo te mama Fallon chic choc le ngé za patrimoine na mboka oyo le lo moni ba leader belé ya artiste et comédien c'est chic choc le ngé nouvelle lo yengé bana belé ba bimi c'est chic choc le ngé nouvelle lo yengé biso eza idéologie chic ezali propriété le temps au bimi ok gambela zigida te bimi pena po on ne sait jamais ok ne peut manifestation ok ne peut fête mo ba ko zo pe élever bonongo zunga le émission. Est-ce que vous comprenez? Choc est un travail. Boulot. Moi, je suis choc à nouvelle. Boulot. Biso boulot ndé. Donc, si on a bêté notre système de répétition, pas vide de notre bêté, on a vu que la inga bimaboy. Tant on a vu que la bimbo, t'as tout le monde bimiboy, Anthony. Tant on a bimbo, on ira bimiboy. Robert Casquet, tout le temps, a bêté, mais ça, c'est un désordre. Bah, il ne sait pas quoi faire. Voilà, mon directeur, papi, mon souhait, place avant d'aller, c'est ça un boulot. À Pofirenza, Sepeli, Janifra, Sepeli. Pauvre papa Moselu c'est pas la bi casquette à kumisi biso zaki bongo moi ça ma to mona zizia matina sena beti boy zoki ça bete lo mo ya mami biso zaki bongo o mona ta mo matsa amour aye Clarisse amour aye beti o mona bo Picasso alinga bima boye Nicole alinga bima boye koto Chantal abima boye koto petit na biso natama la laisse abima boye koto Ange Konona abima boye donc biso chic choc le nge bongo o mona génération o mona petit matebu a beti boye Masia yana ya zaza, masia nyembo ya zatango beta boy, dudu super beta boy, Robert ya clôturé. Donc c'est ça, yango moni biso to kara bolingo wana. Alors, rakino beti ndetse ba biloko, na bité bandoko poto tango batindi biloko. Faut bien ko solo lango bien ko expliquer bien. Na pesi batindi eloko ya Robert. Ya Robert. Batindi eloko ya tonton Los, Vous comprenez? Alors, tant que l'on a dit que na zela, il y a des gens qui n'atteindent pas un tel zela. Tant que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que non, bilo zoya. Bon, so maman bataloba qui bazela et puis ndeko ma peut interpréter maman pe la zela mais ya CPDT. Ya on a lobby, parce que tant que pendenge et pe la zoya parce que pe la za pe mutacho. Et pe la pe mutacho, tant que ndenga zoya ka bi ah ma wala ngale na 10 bendeni. Bu a démarrer pendeko naï. Mais ndenga na bi mao qui voulait en tout cas ma za ranginete. Mao pena aza muto pena akoloba na ye mais makambo ko boy pena za na barankine moko boyete po munyo sala mabe apela malamu na ye. Ozo comprendre ngo net makamba bilamba mao ko sutu ya bilamba te mama bilamba epela Japon mutabi Japon tango aibi mama bilamba ko sutu ya bilamba te yango moni makambo tamso zo information bien te tamso ndenge mutapese message tamso ayoki tamso lo monde ko mao lobi boy tamso c'est pas c'était ratuna mao atunité a démarrer parce que ko tuna za malamu. Pour ce opportunité au démarrer maman lobby n'importe quoi surtout na ndenge le lobby no comment na makambo yo direct maman internet qui to côté eza boya na point eza propreté bon bateau bazo sala be mission to pe bino mo ndé ba artiste non maman pas tout le monde au moni émission eza malamu mo eza pe mabe yeba makambo zo loba ko laxate ko loba ebele ngelo bate ko yeba ko loba c'est ça faut zapper na ba réserve makambo ndenga na lobby soki maman eza ngate na kota te na loba te na tout droit na kota wana intérêt ni yo pesa ngako faut te ndako to lesanga na habiter quoi so kabelenga $20 $50 nde faut te ndako nde ozui ngai moi mo mayom ndo lesanga rasho ndako non c'est rien to sangisaka oyoki likambo sangisi
kopelisa pesa moto te bandeko mosusu aleka mission boye po bakoma bato ya bato non biso to d'abord biso na kosangana bo biso ngade asangisa biso so ke matete fo luka masia fo luka nani fo luka dudu supu fo luka kasavu nemo biso to biso na biso donc nakokoma kasavu te sala mona zokisa sala mona bandeko nyonso nga na yebi ba emeko lycée sana leka na 16 na biso tchétchéri sana solana bato ba membre na biso bato belé donc c'est ça biso na biso to sololi pona kokimaka barankin balobaki basalaki eza nango na litoma moko te je crois wana baza batata mwasi ya bana na biso mawa azali pena mama ya bana nakolinga te ke bango mbale na epela moto bandongana atake noko ya bana na bango na kosolola lokola pe lisolo na jui ya mao lelo kaka nde naso bano lelo eza dimanche na kobosana te naokita directement kasavu na moni mamizo kisa na bengi bato na kobenga bambiaka tukutani tosololi yango mpona kobongisa ya famille na biso libota parce que biso ata olongo sali groupe na biso babengi na section olenge fo tourner cha print oza mwana parler vient na biso alobaka bato balongwaka te oza parler bato balongwaka te donc tokoya tobose intervention de senga na section olenge na kosala yango so na casquito c'est section olenge dingadadangadios moto mo prêtre. Merci Kaskito. Je pense que Malim Beto pousse en a déjà parce que l'autre on l'a moukousé mais ils ont l'essentiel. Batuba capter message. N'engena yeba watana bi relation actuelle les andeni parce que yo les cara na be mission akiza héritier watana beke azalaka na base ya liwa eleki na yo Charlie o ya tika rabiso. Lelo yo o telema ko sala be mission o lobara oyo koki ko loba na ngambu pe bato balobela rapé be héritier bataka kapeyo. To moni de lo héritier sali clip moko chrétien asangisi ba artiste et comédien Robert Kaskito yona héritier watana be boza bana kitambo bo yebani parce que héritier atombaka malade asala mo ba kande ba nyoso babila ba malaria okenda ko rendre visite na hôpital donc bozaki déjà parmi bato bozao sola bien bino nyonso bana ya kitambo na considéra bino pena bobimisa rythme ki binda nkoi yo lelo yo tongi to yeba to monyo na casting wana te ya nzembo héritier watana basali conflit continuaka to pose au sengande kono pardon bon nazala pena le problème te au senga héritier pardon héritier c'est mon frère c'est mon jeune frère mais ou blessé ngam nazala blessé tam so boyeba te ko perdre na famille ya zonga te muso ko fa zonga te bino boyeba na bino te parce que lelo bat patala ba intérêt muto so akufi comprenez na likambaliwa toujours ezaka brusque même la famille noko papa ezara toujours na makeye nango eza monde où eza artiste ongala ko bosana te tu vois ndenge mpepe ngo yaki na ba maloba msu ya ba ninga msu bazaki pe ba jaloux na ya ceinture ya wata leader toujours faut abima kombo eza normal mais à cause de la kati te ebité mais ça bongo on comprend eza makambo yo na kati ya famille mutu la mutazana ba réaction na azana opinion na à côté ninga rigueur c'est mon jeune frère on comprend héritier Charlie Mobutu ba ninga tongo ya ba jeté tango na maison mère ti héritier ça masolo boye orchestre evanda banini Charlie a répété ba musicien ba répéter ba ni masolo héritier to voyager maison mère c'est Charlie Mobutu ya ina Charlie mususuté ya ina kombo mususuté camarade penami bana kitambo ba masolo bana bandali ba masolo bana maison mère ba masolo bana kasavu ba maître nzubi ba masolo bana kasavu parce que vous comprenez ngo alors le bon to le petit chimie nga esalenga molo mobi na pedraki au vérifier peu information na pedraki ça na monde déjà ba camarade ba na ceinture ba combo déjà bimaki déjà parce que Charlie a ko fait liwa moko bousqué ba combo déjà ba camarade ne boy ba tout boy et ça qui bien ti bon oyo c'est bimaki tout ça ba tout c'est mon jeune frère na problème na été héritier na Charlie ba ta ibile tout ça pe na famille bango na kitambo so ozui ba bani ba musique ya ba quartier ozui ba Guilherme Kwala ozui ba Patrick Ndombe aussi bagile banani susu masala musu bangala nani banani Franck Foala do bazamo ebele génération o bango balaki ba otina babale ba musique ti maison mère on se comprend de héritier azanga parce que donc on le battait to beta masolo Charlie asa susute que son nom repose en paix la vie continue nzambe ayebi yem tapesaka yem tabotoli parce que ato lobi le lobi Charlie o la mukate mais et ça ka passi et ça la biso passi to bungisa jeune moko boye o to ndimaki te mais à Mokando en Zambie. Je me rappelle à l'époque, héritier à la maison mère, santé dérangeant qui va faire venir Zaka. À la sur l'hôpital, il y a maman Sylvie Mapata, Sacramento, Nakitambo a venu au refuge.
ngala ya kotala héritier neni Charlie Mtapsa neni fait petit na ya na tala to solo neni normal santé normale baneni na ndenge pas bimana ya kila on se comprend à l'époque héritier au monde on m'a mais c'est une vérité tango masolo pene comment va na ba répéter na ba demi l'estimant ndenge za na ndenge ya coulisse ya palais Charlie a parmi ba comité na génération ya Alain Pela ngape na ki parmi ba comité ya génération ya Alain Pela ya orchestre depuis ba Mirage ba Mon Ami Gelor ba Daddy Chanteur ba Zélé Bola ba Miel de Son on se comprend belé génération belé Daddy Moussantina petit na biso mususu yo ki na maison mère nani kombo kiminga ya soliste on se comprend nango Charlie a éboqué na petit Tito Santé petit na so ki tamu avenue Tabora il a synthé à Alain Pela qui est extrêmement complet mais petit on a bête synthé à qui n'en peut parler il y a un travail on n'a pas mucho ben ngabina moi ko to travaux boya moi été mais petit na balungo mu keste agena synthé na ina luki petit na tabo bi fenga na synthé na ngana ebina ngate vero banga na maman na tetu na petit no Charlie na yo luka petit frère na Charlie na Charlie otiki orchestre ya mucho Alain Pela bosong sa synthé petit frère na propre mais a démarré ya grave à l'oba des portes quoi ça kanati yo ni kokuta makambo matali yote bima makambo ela nini yango afuto mbongo mais est-ce que tout ça va bien ngana mununga na fasha na gangela et ça so bon que bossa ne motema na bine moni mais ngana olinga bosong ça c'est bato ya mucho et ça la pas babilo moko ya bongo ça dit Charlie Mobutu azaki na bolingo ya héritier pe ya orchestre wana on comprend nini alors et futa nini mais azate ya futa nini azaki dans l'orchestre azaki na bien non tant azaki na orchestre tant azaki pe héritier Watanabe na ba sacrifice nyoso yo tanga o Charlie asala et futa nini mais azaki nini wa non azaki na ba projet na bango parce que azaki bureau na katsa masolo soka azaki le no retourna nga ke futa nini bazaki na ba projet na bango bazaki na wana orchestre wana bango bayebi ba projet bazaki na wana muta libanda te ya katsa pale auta ko kufela mwana atika so mwana msusu te nani Charlie te on sali confusion Charlie Mobutu atikala kufela muta kufela mwana nezanga ayo on comprend donc ça dit Charlie Mobutu ne héritier balai ba solo la ta ba mise pour test na parler baza bango de ba développer o ya côté na chambre balai bongo ba partager ba solo na bango ba seki ba solo tout ça ba nouvelle musuku to leta musuba témoignage mususu ya Charlie ngana yo kango pa héritier na cimetière tant azolila ndeko na azoloba mais malgré wana yo démarraka héritier Watanabe mais na bina ça mamesele yo zongi so simana liso na zongi so kaka ko yo ko la artiste comédien na ça la comportement wala ça makambo yo otu na wana ça makambo le kaka ça ngaza famille la famille musique te ça makambo famille na ngam na Pedraki c'est tout à fait normal et na lo ba ona koka ko lo ba c'est fini mais na zongi c'est mon jeune frère moi qui tambo auto yebani on a bête le histoire pas n'importe quel côté dans l'histoire voilà Charlie Mobutu ça Charlie Mobutu n'est orchestre héritier voilà Elantine on comprend bata uta ba maison mais ba héritier par rapport à idéologie mais ndeko musu achaka eta musu panzi likolo pour lelo liwana ye ba musu ba sepela bangunya ya Charlie na nze moko na oyemba ngo isa suédé mais Dudu go lâché ayemba on nenga kibinda koi na lela kana nzembo wana on se comprend ngo ba même orchestre mobimba ba panza ngana bisa ba bino boyebi héritier Watanabe te ezaki camarade ya Kimokolo ba journaliste ba finga nga ya mwasi na mibali na ba bato baza otinda baloba n'importe quoi nani ando tinda ba bango na ba sentiment na bango pona ko kumisa héritier mais ba panza orchestre ba kena bato puis ba zongi lisusu et pas héritier Watanabe amemi bango ba poto asungi bango mais ba souffrant orchestre wana te par rapport à Nenga Charlie mais bazala banguna ya Charlie ya moni nzembo yo nalinga ko lexa ngote na pesi mapasi na ngai nyonso sena maboko na Nzambe po yo papa yenza komba papa nza komba tina nini na ekela moya ya mbomoto liboso na lia motoki nyama na zamba seketa abikisa Yesu mobikisi abikisaka bato nasengi yanga losambo Nzambe yoka losambo nzembo na pensaka na mwana ngai Jacques Congo Charlie Mobutu Chiko Pululu wazaki amina yo na zanga papa na mawa kaskita zanga papa na mawa azanga na na mawa
papa na mawa Charlie Mobuta kota mabele bebe Jacques kenda bomwana o Charlie Mobutu kenda malita o Shiko pululu kenda malita o anga mawai batu bomelaka na bango lelo makoma banguna Shiko pululu batu boliaki na bango makoma banguna Charlie Mobutu nasala nini mokila bato motema pasi o Héritier leli wata motema pasi yanga ndeko c'est-à-dire eza nzembo eza idéologie ya kitambo nakokaka mpenza te so nakoti na point nzembo oyo esalanga mpasi eza mokano nzambe keso na réponse mpe héritier watanda bazoévolue na orchestre na ye voilà quoi famille ya Charlie Mobutu ezali nga mpe naza artiste comédien na koin na nga naza évolue bandeko na mpona kolakisaki ye famille eza famille olobi gauche droite yo parce que babakisaka ndeko te voilà nga nazoya barépétition héritier naoya baconcert na ye Charlie aobenganga azalaki album na ye avant ebima omona Charlie fayemba quelque chant ya album oyebi déjà eloko alobananga binanga veille obula opusana pembeni héritier te héritier akoki osoutenir yo nga opusana te oboya nde elinga bewa longwa atake ya azoboyaka alongwa bilo papa mbosani eloko nini eza na ndenge ya na leki ozo comprendre lelo fierté basaka fierté ya kitambo so na vai natala radical la merveille fali poupa parce que biso kitambo za mbonda générique jamais ko raté héritier ko beta jamais le mot générique qui vende raté ya mona ba danse belé bima na kitambo et ça la barrage na orchestre belé za na kisasa oyo c'est kitambo merci biso bina so kenango bozongi nango boy so na telemi na bino moni loketo za kitambo biso kitambo bandal to kangami mai oyo ya makelele okokatsa na pont retourner pe makolo bolingani oye na sima c'est-à-dire fali mona bandal obeta na orchestre nouvelle kibinda ya présence Célin Fum Mailor Cisco oso comprendre place de netinga tant oti ba voyage na okenzela mai grand frère na biso ya kitambo na veni madimba edimo katerus ayo zwanga na parler abi petit na ngai obiteke na orchestre na mouvement ozo jeune mo oti bandal azoyemba danger to bina danger na chepe bolo mbongo na teki disaka fufu na niveau libongo na che tana yeboye matanga ezaka na madimba grand frère ya vena biso na dimo katerus ntakufaki nouvelle kibinezo beta lisolo nazo beta Fisson Luzubu ayebi yango président Sélé ayebi yango président Fali Ipupa du Cap la Merveille ayebi yango osoko abina na biso na otala ngabi abina kutu na minute na ebité za leader nenga manoko bina kala soka ina chant a paloli soka ina danse parce que biso déjà Sélé Fumu abina ka makasi so akoma na conquérir za ki Fali so abeti bo Fali bimi boy ba je wana Fali beta ka mama kola zonga kende boya tango asa diable du Cap la Merveille et là on a séparé la idéologie parce que ngana tala na bi ke mutazana ba biloko makasi ya bourreau pour bourreau pelagi complet chanteur animateur danseur complet so on beta guitare mazema la guitare bourreau pela akoza makolo ya comme ça le rwandeti obukani te bourreau pela on se comprend bourreau idéologie ya mo ya chakulenda lempela famille oh ba mango ba ngala ba makasi biloko na ça va jeter biloko na seli azana ngo fali pour passer nango baza complet parce que fali aboka rapé ayemba aboka kaka danse ezali chant ezali on se comprend c'est ça makambo merci Kaskito donc voilà et on a ça na koka ko loba yango wana par rapport à ma solo ndenge zalaka ouais ka ba branche to fongola ki par rapport ndo zape mo na kitambo parce que to ebi pena ki binda e uta na kitambo histoire ba bossa na rangote ça étudie les événements du passé tant autant a passé wana donc ata to komi na présent to ebi que mais qui binde bini samboka o orchestre bele binango vraiment aya kibindo yo mama kibindo yo ale do kolo mama bambuta likas babina yango orchestre bele ezali danse ya kitambo voilà tout le monde connaît Kibinda donc ceux qui mutayebi Kibinda nkoité donc tokolo que azaki na mondo te merci beaucoup nous vous rappelons que toyambi pona bino Robert Kaskito moko ya ancien ya groupe Chic Choc Loyenge moko ya ba généraux so tokolo ba bongo parmi tout mon rôle na yemingi o asepedisara vraiment biso ba total araye soki na mi tie penza na place ya ba téléspectateurs donc c'est ça
tobengaki ye po tosola masolo toyebi ke makambo ndenge ekoévolue na internet et puis ndenge nini makambo ekosalema bandeko bazotutisana. Voilà pourquoi tosoli na ye abimisi mpe blessure ya motema na ye oyo esalaki ye na 2023 et puis bareparaki na sœur na ye. En tout cas kasiki toli lobani okoki koloba pour que totelema na biso émission merci vraiment ndenge opesinga occasion oyo tokomi na mbula sika toza na bolingo totika ba division lobi eza ya nzambe linga moninga na okozela te ndeko na yo abela po ya kolela kozela ta kufa po yo lobaki nazalaki na ye tozwaka na biso ya gravité mwa moke wana ekosunga libota na ye na mwa savon na mwa miliki totika ba message ba confusion ezanga ntina ba rancune moko inutile ofuta te biso to utina ba blessure mo ya musika depuis makambo ezaka ya présidence euta koleka biso clan ya Chic Lwenge bando benga biso na bakinga kati te parce que to yebaki ba jalousie ezalaki ti eleka o biso pena bana Chic Lwenge ba benga biso na clan na kinga kati ezalaki te to comprendre to yebi place direction eutaki nzamba za lokumu eseleki lelo toza na gouvernement mususu totala ndenge nzamba omema biso donc ya mabe ezate tosa musana bandeko nyonso oya mabe tobwaka totala o nyonso ndenge tozotambola siko lelo donc voilà quoi ya mabe ezali te donc merci vraiment makasi na honorable Alpha Imbolo azopesa ngeli na kitambo ndenge nazoloba boye cordon d'âge mungamba koteninga rigueur te naza artiste eza makambu ndo sazaka na posa moi ça rappelle bien merci na honorable Bourrompela Jarman Yesaman Bourrompela merci na honorable Musale Salami kitoko osobimaki déjà tongo merci na kulutu na ngai Koko Madimba Madera ici kozali bambote belé merci lisusu na Cécile Bilonda na Canadienne na ebisaki oke monaka Billy Sentet tam soupe ko ya ndenge zala kaka na bosanité Charlie Mantsakala ici kozali bambote belé grand frère na nga propre Baron Kisolokele Kiss parmi bato ba soutenir ki bindanko parmi bango azali petit frère propre Trésor Congo Amélisser ayeko mbelire merci Patrick Ilandu isko zali bambote belé Patrick Ilandu merci beaucoup et kendara bongo pourquoi pas na Gauthier Mascotte ndenge zala kaka général Grade Akumbu bambote belé yo yebi kaka idéologie maman pasteur Mireille Kaba bambote belé na pesi ba joyeux Noël na famille na ngai famille Congo ba joyeux Noël na obosana te maman Chako Lubangwana motema bo mama na Daniel Congo mama na Ali Moindo Congo mama na Triomphe Congo bambote belé elongo na famille Lubangwana Mobimba esika bovandi bambote belé idéologie donc na obosana te présent JP Onyenze ndenge za kaka mama oza mikola ba feti yo yebi kaka sokozo sala ngai mabe nzamba ko sepela na yo te Tatu Mutombo Anthony bambote belé siko zali le manager intelligent mon ami personnel tonton Los et tonton de tous les tontons bambote na yango wana ndenge za la idéologie chose ate quoi pour tout ça mikola ba feti ndenge za la kaka numéro na ngezali plus 243 30 excusez plus 243 ba 9352 52 17 09 plus 243 ba 9352 52 17 09 plus 243 89 61 666 97 plus 243 61 666 97 on ezali numéro na ngai moko obengi ngai ozwa ngai moko na kobosana te présent héritier Watanabe musaliza musala Pascal bo mezo bima makambo wana ko ratete po to sto yoka son générique donc présent Watanabe ndenge zala kaka héritier makambo za makambo pesa makambo album eko bima so ito ratai ko cha album na stade de Matir na album eko bima to matisa kitambo eko telema 4 coins na lobaki yango ko cha bandero na entrée ya Montfleury magasin kitambo entrée ya Tabora hôpital ya kitambo na oya tokocha banderole oye na station ma campagne tokocha hôpital ya kitambo na kanyango Sosimati tina koya Komoriko hôpital ya kitambo na kanyango donc musala kitoko na pesi mbote na masalanga jino liake dea kitoko maîtrise à côté les enfants fali popa di cap la merveille benga bazai belé merci ingratitude bazai belé au Simba zala yo merci kitoko. Ok, merci na maman Elimbizi, maman Mami Longo, maman Dinanzei,
Maman Laetitia Edouard Ngoma, maman Afi Mayemba, maman Yvette pourquoi pas, maman Charlie depuis Belgique, maman Solange Bomana, bandeko nyonso boko vote ezo compliqué, bosa ndenge bozosala wana, bo contacter biso soki ngai te ndeko MK pour que bakoka kovote mpona bino, tokoka kovote mpona bino. Vote déjà ezokata na le 27 awa na kimia nde tokomata bakuku botelema pour voter. Donc ba numéro ezo compliqué ka nde nalobi bobenga nde tosala to voter mpona bandeko. Bientôt ndeko MK otanga bakombo na bino ba nyonso oyo boko voter. Maman Charlie ye pa uta kotinda mbone pour que bakoka ko voter mpona ye. Merci beaucoup, tokutani mbala sima.